une solution. Et la solution, c'est Mokijo. Avec Bioflore. Bioflore. Oyo esili baposa batunyoso. Everybody, my name is Aljan. I have good news to tell you about Mokijo. I used the cream to help me with some scars that I had on my nose and on my leg, and it really worked. And it took about a week before the scars to start going away. I've tried Neutrogena, I've tried Nivea for men, and none of them worked for me. And this was a very terrific product, and if it helped me, I know it can help you, and I hope you have a good day. Oyo Mama Kapata. C'est un produit qui est fabriqué en RDC, République démocratique du Congo. Mais les consommateurs sont internationaux, même au niveau des États-Unis, à Los Angeles. Bioflore, this is the best one. La solution de votre peau, c'est Mokijo. Bioflore, this is the best one. Batu nyonso, batu bote baya to soutenir produit oyo esilisi baposa ya mwili. Les consommateurs sont internationaux, même au niveau des États-Unis, à Los Angeles. Tout ça à Los Angeles, Californie. Awa, Michael Jackson akufa awa. Produit oyo esokoli baposa nyonso apo. Oyo eza suka. Bosangisi yango ekomi swenta ipo. Papa, kende, somba. Soki osombi te, okofi. Olali, olongwe. Okofi, oziki. Eya, somba. Texas, New York, California, Utah, Somba, Florida, Tobutan, Sukara Masolo, Florida, Papa Token, Tosomango, Token Asto, Token Naya. Je peux juste vous rassurer qu'avec ces produits, beaucoup de gens ont senti une transformation dans leur vie. Pourquoi ne pas essayer le produit Mokijo chez vous? Et vous aussi, vous serez parmi ceux-là et qui vous montreront comme ça. Is the best. Mbote lisusu bandeko balandi atokomi wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo bayimboka masolo mboka na biso Congo tokokende wapi tokomi pe wapi ndenge émission na biso ilobaka tokomi wapi bandeko na ngai tomi batela tomi lengele baboyi rassemblement ya bato ebele baboyi église bapekisi ba université bapekisi ba école 4 semaines biso sto na sema mi wele logo ndeko na tala yango yo ngapi na tala to milengele ndeko na ngai eloko tozolata oyo isa komi batela donc moi alcool moi mai ko sur maboko muneso kutana na eza nécessaire bako sabinote épidémie wana ya coronavirus eza bel et bien na mbakata mboka na biso Congo to landa distraction ba politicien te eza kata mboka na biso Congo makambo mokonza mboka lobi to tia yango na mitu to tambusa yango et comme on dirait kaye moko bolinde conduite chaque jour toujours là nini mokonza mboka lobaki to tambula ndenge nini soko kosa libande ko nanga mitali yo to kokunda yo kokosa balibo mate virus wana eza bel et bien na kata mboka na biso Congo il faut te bibatela bande ko ngai na yambeli bino invité moko de marque na plateau na biso mokolo malelo aye kolela tant de le pays va mal besoin comprendre le côté bon comprendre le pays va mal ndeko mbote ndeko na mbote ndeko journaliste bonne santé moi kimia ni ne memio na plateau na biso to comme wapi magenga na zade ya likolo bon to kokena mituna mi balemi santé meka ko sola to eba mboka na biso to so kende wapi to kompe wapi ni ne memio na magasin to kono wapi
ndeko journaliste merci na ndenge ondimi koyamba ngai na plateau na yo soki omoni ngai na etando na yo ezali mpona kodénonce makambo ezali koleka na kati ya hôpital de référence provincial de référence de Kinshasa oyo bato bengi ex mama yemo makambo ezokoleka kuna eza makambo ya malamu te mpo bandeko na biso badocteur oyo bazali kosala kuna bazali kolimwisa bana ya bato notamment ngai awa depuis mwasi na nga botaki le 16 février le 17 na pédiatrie ya mama yemo ti sikoyo mwana moko aza komonana te naza nini na document te oyo bateste ngaki nakufeli mwana kuna naza mpe na docteur moko te officiel oyo ayebisi ngaki mwana na ngai akufi pase mibeko na bango ezoloba ke kaka docteur oyo azali docteur traitant nde akodécrete ke liwa ya mutu ubia ya mwana voilà na ntina na yango naye kodénonce yango mpo bakonzi nyonso bayeba makambo nini ezoleka na mama yemo olobi mwana akufaki mokolo nini le 17 akufaki te selon les informations apesi nga na infirmière moko ya pédiatrique mwana akufaki le 17 février na 20h wana nde bapesi nga information oui mais ntango biso etombaki mpe bien juste toye na bakokisa badepute nyonso ya ville de Kinshasa tomonaki yo ministre ayambaki yo osolaki na moto azogere mama yema alobaki mwana azali ndeko nakoyebisa yo ke esalaki malamu mpe na présence na bino nde bokitaki wana na bokoti na biso na ministre na bureau ya médecin directeur ntango batuni motuna ya kotuna ke mwana azali wapi devant ministre baminganga bakomaki na maloba ebele moko ayebisi ministre ke ntango tozwi mwana na ye tokoki kotike na moke papa azalaki nayebisi bango ke nazalaki te mpe ministre ayebisi bango boye bosala commission nayoka ke kora mwana wana emonana ministre ndenge apesaki mitindo na ye bato wana barespecte te après 2 jours babengi nga kuna na bureau administratif tokei na kati ya morgue mpo namona nzoto ya mowei ya mwana tokomi kuna na kati babandi na manifeste na bango mwana oyo balobaki ke mwana akufaki le 17 février kuna toke kokuta bana moko abandonné par les parents lorsque nga mwana na ngai natika koabandonné te oyo nyonso esengaki mpona kobikisa molimo ya mwana nazalaki toujours kopesa bango yango mais tokomi kuna tomoni ke bana moko abandonné mais bana wana bayaki kokota bakoro na bango un certain jeudi ya le 20 na kati ya morgue na kati wana nde namoni bamentionne mpe kombo mwana na ngai tokoti na kati ya morgue babimisi bakoro bana wana babi na identifié nazali na collection ndeko naza na image ya mwana na ngai eza wana nakangaki bango mwana abotami malamu abotami na 2 kilo 800 leki na ye abotami na 2 kilo 700 bana bazalaki bamapasa docteur Mayi oyo ya gynéco oyo asalaki opération ya mama alobi ke bana babotami malamu eloko ezali te mais toremarke kaka ke mwana oyo mosusu ya mobali aleli na mwa retard ya moins de 10 minutes par rapport ya ndeko na ye bokende kuna mpo batala likambo nini elelisi ye na mwa retard balobi eza glycémie na ye ezalaki na mwasi mais boni glycémie wana depuis nakotisi mwana kunda na couvese ti lelo nazomona mwana te na bokoti kuna na bite na bana nyonso oyo namoni awa namoni mwana oyo ya ngai te mais soki bino bozo koinsiste ke nde bozoloba ke te oyo nde ya yo mais nasengi bango baselanga aden mpo na identification ya mwana wana mpe soki balobi ke eza ya ngai autopsie elakisaka bana ya bakufi na nini mpo yanga mwana nakotisaki na kati ya couvese naza kondima ke babimiselanga mwana na parti ya couvese soki azala kokufa namema ye na kati ya morgue mais na ndenge nalandeli na ndenge asesese mwana wana azali te mwana wana azali quelque part mwana wana azali quelque part ndeko na ngai nalingi bakongole bakolanda biso na Congo mpe libanda ya mboka bayeba makambo ezoleka se passe na hôpital nini bandeko bayeba bi hôpital de référence de Kinshasa oyo babengi mama yemo oyo biso nyonso toyebi ke hôpital mama yemo ezalaka na kala ezalaka hôpital général du Congo voilà donc ntango bakuyakuya baye bakommission d'hôpital de référence baningi basakapare na nyonso badécentralize bayeba ndenge moya koyiba mbongo nde bakabola biloko wana oyo eza na gestion Kinshasa oyo eza na gestion centrale
ndenge batia na hôpital ba chinois 7 batia l'état la confusion deux morts de place moko ya ba chinois na hôpital ya 7 car le corps kabula na bango na ndeso de wana ezali kaka lolenge no ozoloba ndeko Johnson naza le kambo na koko koyebisa yo te parce yo moko okitaki sur le terrain ozwaki bilili na koyebisa yo ke lelo oyo tosengi na mokonzi mboka oyo ezali kosalema na kati hôpital wana eza kofingisa gestion na ona mboka mokonzi bazali konyokola surtout na mois de la femme visiter pavillon 12 ya gynéco okende kotala makambo ezo koleka kuna bakangi basi oyo bakufeli bana po mosolo ezali te bakangi bana bakokisi ba 4 mois je crois bayebisaki me ministre oyo alakaki ke akoya kobimisa bango kaka ndenge alobaki wana mpe eloko moko esalemi te eloko ezobebisa hôpital eza nini hôpital wana normalement mpo basauve yango il faut ezonga na niveau ya gouvernement central parce que na niveau gouvernement provincial yango bomoni même dialyse na bango ekangama yango tozosenga na mokonzi ya mboka bakamata hôpital wana bazongisa yango na gestion ya gouvernement central makambo oyo ezali kosalema kuna boyebi ke depuis histoire ya hôpital wana baconsidéra notamment bato na biso badocteur na biso bazalaki na groupe ya G14 maintenant considéré hôpital comme hôpital ya opposition ezalaki hôpital oyo ntango nyonso babandaki konéglige wana bagouvernement passé babandaki konéglige yango mais lelo oyo papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa naza kosenga omene enquête makambo ezosama na hôpital wana ezali na intérêt ya peuple congolais te eza mpe na intérêt ya gestion na yo te toyebi ke na 2023 papa il faut bato ba renouveler sous confiance na oyo ezali kosalema hôpital wana ezali à caractère social mais il faut mona ke mutu oyo azwi traitement na kati hôpital wana po babetele calcul basengi ye il faut que nous sommes na pavillon 3 fiche oyo batie na 5000 francs po babetela calcul ya montant oyo ya kofuta mais so olekaki na badépartement nyonso so olekaki na gynéco réa pédiatrie il faut toma 3 fiches wana po babetela calcul ya futa mbongo te ofuti yango 5000 15000 po babetela o montant oyo kofuta eza normal te oui tozonga na makambo na mwana na yo mwana tanga baliso mwana kufi est-ce que bayaki kobenga yo bala na mwana ndeko na ngai tuti ko tete mwana ndeko kokite mwana kufi mwana yeyo tuketia na morgue pose na kabongo bako ko tika mwana na morgue te na absence na il tika na présence ya yoto ya mwasi na yo basala ki yango to basala merci ndeko Joël octobre vraiment juste oyebi ke mwasi tanga boti le 16 février vers 22h par césarienne les 17 les 16 wana na su document oyo médecin ya gynéco komelinga na kena na pédiatrie na sa d'urgence na kuti un docteur moko stagiaire odakini na qualité azui yango atangi albike bozo mwana boya na ye les 16 wana na zui mwana na ye tant na komi atali abitu bosa ba examen to sa examen na butwana abi mwana za malamu kaka faut maintenir glycémie na ye bakoti mwana na couveuse oka na fande 45h na zongi na ndako pona pe maman muke les 17 na zongi vers 11h na yeko kutana docteur Lossi responsable chef de service pédiatrie ngabi ngai ne papa ya mwana olituka abi oui justement na bana ko luka mwana papa wana papa ya mwana wana akomeli ngai bon na ke somba oxygène na ke na somba oxygène na Raw Bank na kata mama yemu na ye nango pour ba ke nous installer après abisinga ke notre potota la amélioration ya mwana il faut passer sur examen ya glycémie avant sous 7500 na pesi bango na juste ko eloko o ba prélever la makila pour na opérer docteur le sécurité pesa infirmière abisinga ke non moi to prélever moi na date bon moi na côté na état de choc le 17 février wana moi na côté na état de choc bon le temps bango na tiki bango na 14h wana basala o bazoko sala na zongi na pavillon 12 na tiki belle-mère nanga o azaki garde malade ya mwana na zongo to madame azaki na mwana mususu c'est vers 21 na bisi madame nanga ke non na ke tala siko pe état de santé ya mwana oyo na tika kikuna na komata na ngai siko na pédiatrie ne infirmière moko azobisa nga ke mwana aza ya kokufa na tunie mwana aza kokufa mais ndenge nini garde malade azali awa aza informé te mpona tunie ndenge nini abi o mwana aza malamu aza toujours kuna est-ce na komona corps infirmière abi non
moi au moins encore na buto eza te il faut de la bakonsi na biso bango nde bakoannonce dese ya mwana mpe nde bango nde bakolakisa corps. Voilà le 17 wana nazongi na ndako le 18 na ye natuna mutu moko aza korépondre nga te nde na desidaki kokende kokutana na chef ya département pédiatrie docteur Longenge. Docteur Longenge na biro na ye azoyebisanga ke naza informe te ke mwana moko akufaki pato yo nde ozokoinforme ngai tikanga mwa ta zonga ba 15h naza na jury nazwa dossier physique ya mwana nayeba vers 15h nazonga le docteur ayaminga su na bureau abina nga c'est qui est vrai kolanda corps ya mwana wana te kende récupérer mwana o musu atikali wana na présenter ba signe te akota na soin abana traitement nalandi conseil ya docteur na suite de ko mwana o musu atikalaki akoti traitement ya 48 heures na pédiatrie pe de traitement esili mais en même temps nazo tuna toujours corps nde balingi kutuna tuna corps te oh mais ça kolo mwana te mwana za yo te naza moko na balingi tuna te et puis balingi so tu sikoyo tant to le baboyi na minute tant to le baboyi corps ya mwana na yo eza place ni nde voilà tina na ye place o po ndenge ministre alobaki ndenge na sali nyonso pe na kende kofunda bandeko wana na kalu fungula opeshi mo makiti wana ndani avocat ya mama yemo ayaki nazo corps ezoko mona na kaka te. OK biloko il faut ndeko ministre santé eteni gouverneur ya ville de Kinshasa mama yemo wana ekoma nango eloko na yo po biso to bota makakuna ya ba série 7 ezaka général ezaka na compte ya ville te ezaka na compte ya Congo mobimba lelo oyo ekoma na compte ya ville de Kinshasa gouverneur ya ville de Kinshasa gouvernement provincial bozolanda makambu oyo ezosala na mama yemo ngai te déclaration ya ndeko aye na plateau na biso kopesa doléance akoluka mwana na ye mwana azomona te oyo akozala numéro ya moto agéraka pédiatrie to akogéré hôpital ya mama yemo ere yango oyo bobimisa mwana avec kombo nani okola mwana soka botami azwaka kombo ya mama na ye topesaki bango nanu babenga bango na appellation ya lituka kombo ya mama na ye kombo dossier basalaka kote kombo lituka mais olobi ozala bainformation na mwana azali wana po eza tokombo apeli sikoye toyeba information oyo osikile ka na kati kuna balobi ke mwana batekaki ye oh mwana na ngai batekaki ye kaka bandeko oyo baminganga mosusu babi kotika yango te landela bango ntina suka po mwana na yo azali susu na kati ya hôpital wana te oh batekaki ye batekaka banda kuna to pour la première fois batekaka mwana na yo na yeba nani kuna na mama yo bakoma koteka bana to mbala liboso ndeko soki bateki mwana na ngai te ngai naza na besoin ya komona mwana na ngai ya bomoi to ya kokufa mpona mema ye na morgue eloko ngai nazosenga yango wana mais mwana akufa depuis quand ndeko mpo mona ebembelelo mwana akufa depuis quand olobi depuis le 17 février na 20h oyo toza na mars le 19 mars lelo ti lelo nazomona corps ya mwana na ngai te e tala su bandeko wana ngai ntango nasali makambo nyonso nabike fo nabimisa mwasi na ngai baza kokende kofacture ngai 2,508,000 francs congolais wana kaka na niveau ya gynéco reya bake kofacture nga 256,000 francs bato pédiatrie nde baboyi kotarifire ngai balobi ke il faut nasisana na dossier mpo na bango basali nga bacontrainte wana ya bambongo ebele mpo ngai na ndima kondima corps oyo eza abandonné na kati hôpital et pourtant ministre na badocument nyonso nakotisaki balobaki bafrais nyonso ekende na frais ya au trésor public bandimaki na dernière minute ye médecin chargé ya finance tokutanaki na ye alobi yo ozolinga kokomplike bandeko mpo na nini ozokomplike mama yemo mpo na nini olondima ebembe wana bakunda yango tokundele ngabi azali indigent te ngai papa nene aza na bomoi ngamona okunda mwana na ngai me nakokunda nde kaka oyo ezali ebembe oyo ya ngai nakokunda koo mosusu te abi bon ça va on va voir nake kotala mwasi na ngai samedi passé mwa dispute na mwa kanda nde bato bandeko ya mama yemo baprofite bake koakize ngai ke
na beti mwasi na ngai na bomi susu mwana mibale basi bato ya demiap oya mama yemo baye na batravailler ya mama yemo bakangi ngai na mama yemo zana ba demiap na mama yemo oui bantene oyo ezaka kuna basi ya la police teme na zia demiap na kati ya mama yemo na kati ya mama yemo demiap ezaka ta mama yemo oui bandeko boyoka makambo ekoleka na mboka na biso Kongo demiap oyebi demiap eza nini service ya renseignement militaire na kati ya hôpital antipatrie hôpital eza na compte en ville de Kinshasa ekogere moto oyo azana oyo ayekoli manduki ya minendo bachar de combat ba B52 na kati ya mama yemo oyo tozoluka bandeko wana na bakisenso bakimbantseke kuluna oyo nakobenga ba ADF komande na Kinshasa tozoluka bandeko bakili ko renforcer bazomona te bayokubata na mama yemo ndeko continue bandeko wana bakoya plus de 20 bakangi ngai na kati ya hôpital babandi kobeta ngai nazalaki na mbongo na nga kati ya $50 na 23 000 francs barafiri ngango bake kokangela ngai na mwa ndako moko de 10h à 16h na kati ya mama yemo namoni ezali kasho de mama yemo esala kasho kasho na bango bake bakangeli nga kuna na bakaka na ba 16h namoni bato ya administration notamment monsieur Willy oyo ya relation publique avokota bureau ya médecin directeur financier ayo wana talinga bika yo tanto ndoko bondela yo bande ko boya omoni okoyi mbeba oyebike mwana na minute o ata eta nini bakomi ba français na bango médical wana babi bazo transférer nga na parquet nga bi oui na da près botina nga partout babimi na hôpital bakangi yo bango baza souciat bazali nazo comprendre ndeko zana na comprendre place on a dit hôpital ba transfert na parquet ndenge na parquet babi bazo transférer nga na parquet et là loko si ba monta kité pour na bango il faut ba faire terre ngai na commune insécurité ti omo na yebo na commune insécurité ba ko sala nga mabe insécurité pe ya mwasi na nga na mwana nga waza na kati ya hôpital ya momo na sengi na bakonzi ba intervenir siko mama o atikala na mwana o batika basa psycho baza toujours kuna ba retenir bango na kata mama yemo siko totango babimi na nga na menote ba vers 16h ba kene moko na bango alobi te biso tozali na droit te ya kokamata mutu totinde na parquet tokende na la police oyo ya nzinga nde na kobena na bango babendani moko asimpose abite tokende nde na la police ya zo bameminga ti na la police oyo ya zo IPH pe nde bakomi wa baprésente nga devant SD ya la police wana nde abandi ko interroger ngai a interroger ngai esili aye ayebisi nga me nazo comprendre te ayebisi bango nakotinda ye te kaka mpo bango alingaki apres dine ko baba apres audition bapesa nga bango nakende parquet yabi te il faut na mener enquête par rapport à badocument ou bino bokomi na se nde balalisaki ngai wana ti lundi de samedi ti lundi vers 11h namoni SDA abimisi nga na kasho ye na nga alobi na nga te nauti komene enquête na mama yemo me makambo bakomelaki yo eza oyo nakuti bongo te eza na contradiction na makambo balobaki naye komona ke problème na bino na bango ezali kaka likambo ya mwana mpo nake kosoleve nga bingana bango nde likambo ya mwana oyo akufi nde koyebake futa amande obima okende namoni likambo moko ya malonga ya kovandisa awa te me nasengi na yo kotika bango te elandela bango mpo mwana na yo azali te ok message nini kokopesa sikoyo na ministre ya santé ye ayambaka yo na badepute ebele ya Kinshasa jour bayaka kovérifie état ya courant na pédiatrie ya mama yemo état ya salité oyo donc mama yemo ndenge ekomi elekomi bandeko bakolanda ngai eloko nayebisa bino boya omoni na bureau ya moto akogere hôpital ya mama yemo avant mata na bureau na ye na libanda wana telema solo ozoyoka ya solo zongo inene porte ya musika te na liboya sozo na bureau ya administration mama yemo kaka ndenge otemi na porte avant mata na escalier wa telema wana yoka dimension ya solo ozo pesa place wana baza sasa kodike biso ya kololo bana biso te to kima épidémie ezali awa kena mama yemo ndeko on comprendre o eza kuna donc coronavirus eza musika te bato baza kata mama yemo kuna ndeko ministre santé kolanda osiko ndeko na yozo mo eloko papier oui o na moni eza plainte ya maître ya
plainte cabinet maître Didier Kondo Pagna. Donc, oui, on a li plainte au total de na procureur général ya Gombe. On a reçu ça ma camion son ndenge za kolega kuna. Papa ministre, nayaki 2 jours passés on a bureau na yo. Mais la commande il faut que ça ministre santé provincial. OK, je sais maintenant ndeko eteni. Ministre santé. On a li ministre Aouti na cash na parti IDPS. Docteur Eteni. Papa nga na yaki na bureau na yo 2 jours passés, mais nazaki accès à kokota te. Mais yo lobaki na nga ke o nyonso bakolobela ngai soki naza satisfait na ke nokukutana na ke nokoluko na bureau, mais bakotisaki ngai te. Yango na sengi papa na minute yo insécurité ya mwasi na ngai bato ba capable pona ko étouffer problème bakoza la mwasi na ngai mabe na ngai moko na komi incapable ya kokende kotala mwasi na ngai talaka ba insécurité ne komi na kati ya mboka oyo. Batataki d'abord ko enlever ngai par rapport ya scénario o ba créaki pour la arrestation wana bakoki ko sala yango pe pour ba enlever ngai quelque part ya on a sengi mokonzi yo ndo lobaki commission na sengi yo mo telema okita susu kuna oyebisa bango ke corps ya mwana wana ezali wapi na yebi ke mwana nga kufite aza toujours na kati ya pédiatrie pas de tisi ko médecin moko te traitant ya mwana nga o ya informé nga officiellement que mwana nga akufi na sengi na président de la république na ba nyonso ba s'investir na kati ya dossier wana to boy ba trafic d'influence na kati ya justice na sengi procureur asa musala ndenge sengeli. OK, na ngingo pesa be message parce que ba ko gérer mama yemo oyo et comme hôpital de référence ville de Kinshasa moto ko déjà ville de Kinshasa chef direct ya moto ko gérer hôpital wana eza gouverneur ville de Kinshasa ayeba makambo ko le mama yemo parce que ba tout so kaso comme chantage te ta mususu yo botama soki wapi wana za place bisto botami ngasi na kekule na ina pesa 5 bazu kaye dide ki ko bima wana eza ba jeter donc to lingi eza place za histoire tant que vous négligez, hein? Tant que vous négligez, place one, les place biso botami. Le roti quand même baboité. Ne on a passé un message pas mouta pour gérer fil. Pour y avoir sincère pour gérer l'administrateur à kuna. Merci Ndeko. Papa gouverneur Chantini Ngobila Mbaka. Papa naza koloba siko la ministre naza ko s'adresser na yo. Yo ndo dali responsable numéro 1 à hôpital wana. Je ne pense pas que na ba service na yo aux allez au courant. Ya makambo ezo koleka ya disparition ya corps ya mwana ngai. Papa na sengi o s'investir yo moko etake responsable numéro 1. C'est-à-dire que ndenge na fundi hôpital wana automatiquement yo po dali concerné. Oye ba lumière na kati ya dossier wana. Pe o sécuriser ngai mwasi na ngai na kati ya hôpital. Na sengi na yo papa na ba service na yo oye ba vérité que mwana azali wapi pe corps ekei wapi. OK. Merci de tenir ndeko na ngai. Merci bandeko balandi atokomo wapi makama malamu yumela kate bo tsukolanda bongo ndeko ayaki na mire de lamentation okima okende so wapi yebaka ngo tokomo wapi ekozwayo parce que zo moto nyonso tika te kimi akolo nzambe ezala labino tokuta mokoyo malobi mais bandeko basilité